retour ya René Abiri janvier Watanyamako Peggy Titan. Voilà. Et faire embraler tous les ningisi bino apparemment ça bino ko banga bakolo place bazongi na place na bango to ndenge wana longa no mwa lineti parce que non bakolo place bazongi na place nango wana eza c'est trop dit parce que ezaka ke René Abiri azalaka na Karine parce que René Abiri abebana na Karine René Abiri soit zongi sous bien bakomi bien na Karine. Ama epesi ba tebele agitation ba communauté bango te tolingi bango te nga na mekai quand même ko solo lango même na bandeko moko ya ba charge ya ba les défenseurs ya ba mama autorité la Chine en tout cas René Abiri nga na senga ko zonga no ya yo et pas Karine et ça la besté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien trop chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout en CNET Moment sur Trace RDC News. Merci beaucoup à Paola Schengen qui est à Londres et sans oublier Maman Mimi Moujeka, Maman la Chris Kalanda, Cornelia Doussi Givenchy et là j'aimouille à l'original et le véritable Nabo Sayo de Basile et Lutula depuis les États-Unis d'Amérique. Donc vrai fan tout ya Karine Mokonzi 3 fois la baronne Maman Chikata de la presse Bota la René Abiri. René Abiri Azaliawa, merci beaucoup à Myriam Ouette, Yaoundé, merci beaucoup tellement belé René Abiri Alela Binofort. Déjà la bataille pour comprendre que Nana Nicolas, quand je suis avec Nicolas, ça donne toujours ça. Donc trop de sourires, trop de macam. Voilà Nicolas Osombia, bonjour. Ouais, bonjour mon ami de tous les temps, René Abiri. Bonjour pour la chaîne Abisso Trace RDC News. Donc Nicolas Mokonzi balobi Nicolas Boina René Abiri et Zunga Pétan. Et puis on va nous manquer un peu fort. Adaba 2 ans. Est-ce que yaya comment côté kuna ngasko Barcelone. Yaya Real donc depuis ça to sala boye. De lelo penato solata moi mke bona massa. Deuxième mission de moi ça moi mbia simoro bona na liste au sola et ça la bien madame Osombia René Abiri yo yebi Karine Mokonzi ba charge ba les défenseurs ba maman autorité la Chine bana membre donc qui balobi vraiment c'est ngonde boy. Tant on a réconciliation ça les maboué n'est pas là na mon en plaisir à ma casse parce que tout ça la paix mabe tout ça nzamba limbisa pourquoi pas biso na biso de limbisa naté voilà merci beaucoup Nicolas. Le rôle soulevé pour la réconciliation to tombolaka moi point ngo pe mbala moko et réconciliation ngo ezali na bandeko moko mibale misat obaye envers Karine Mokonzi sous feu. Il y a problème au Tekobima sur le défunt mort ya ndeko na biso pe à son âme Charlie Mobutu ozota la biso piba bonjour na famille mobimba Charlie Mobutu au baota la biso et alors sous ces faits et au sala keno bandeko oyo tondima kite ke bako telema pe baloba malamu pona Karine bakomi ko loba no malamu pona Karine tel que janvier Nyamako Titan René Abiri au trouvant on est plaisir quand on a une introduction réconciliation pas dans ça la plaisir Charlie Mobutu d'abord question me repose à peu azam mouton na yeba pas Karinité na yeba et pas ya héritier Watanabe azalara parmi ba bureau héritier staff héritier ya zala na kati tinenga belara ayeko kufatu balelaka na ka Babylone ya ditambo wana tozala wana bisonyo na babino omoni ndende ko bakunda eleka. Mais après Mikoloko Yasuko yoka makambo magi non Karine Mutaboma Charlie Mobutu en tout cas non na ko akuto lobango te parce que c'est choquant. Mais apparemment d'être na ba cas dangereux parce que rôle na bino de bozala s'occuper la Chine bana membre s'occuper banani tout ça là rôle na bino ya la non nini peme ya Karine Mokonzi voilà pourtant to mona ba critiquer ka Karine tango ba fait grave yaka to mona vous allez apparemment dormi. Non, René Abiri, on a fait comprendre Batou, oh, ya liboso mamba Charlie Mobutu. Après, on a comme une deuxième question. Pardon, on a venu Silisango. Donc, on a yoka qui, Kolobanet, c'est l'or bon qui a Charlie Mobutu, Mutaboma et Karine, on a passe. Parce que nous avons un respect à Baoui. Il y a des millions de boni basango.
parce que mutu tango akufa eza nzela na biso nyonso René Abir tango tozobakisaka une année likolo bambula na biso cela veut dire que tozokende nde na liwa donc tozodimine bamikolo na biso na samoi en tout cas batu bolongola babiloko ya bongo ngesalenga pasi mais tellement liwa na respecte yango na koyoleka na TVT mpona bando discuter to mpona bando défendre eloko ya liwa donc Charlie Mobutu akufa lelo famille na ye bazolanda be mais falaki o défendre quand même pour ali kombwa Karine ndezo tanga manakati koya na koloba ke no eza parce que netsinga bino tu boyebi René Abir avant na simba micro oyo nazalaki cameraman yelenga Congo o ke tozena ba Jaël ba Karine ba Juvenal ba tebelebe même na yo kutu mo pe ba image no e bando le kanelenga Congo donc na tikala jamais ko sala télé parce que ce Karine a sala 40 vidéos na kin nga na filma le roi 39 vidéos après vidéo moko nde peut-être na belaki to mine déranger nga na filmate donc nanu te na filma vidéo ya télé réalité ya Karine Mokonzi na équipe nationale na Charlie Mobutu na kati na tikala ko sala na tikala ko filma ngo te pe Charlie Mobutu ko banda Karine nga za na lingwa la tsake na Gombe kuna bon marché na tikala ko monena na ndako ya Karine te alors ba masola bon tango za fo nga na yaka na sali des missions na éclaircir batu ba comprendre question na comment c'est là 3 4 5 6 voilà comme le roi dit station selon ngai parce que soit dans la sali des missions mokile comprendre parce que Nicolas Lobane ka vérité nga na finga raté donc c'est ça na sala ki moi ba émission tango ba ka grave yaka envers Karine Mokonzi ya que non point morobo senti que donc c'est-à-dire que boza la niveau te boana poité boana poids de défense oyambisko fondé il y a les défenseurs nga na za ba charge te nga na za nante oyambi fondé les défenseurs to tika la pe au moins la défense na binoté non les salements peut-être ezaka ke ba ignorance to peut-être na okolo ba ezaka ke peut-être jour on peut René Abir téléphone kangamaki peut-être jour on peut René Abir bande ko tala pêche ba chaîne wana te de ba mambo za rebelle les défenseurs de Karine tant to fondango pour défendre Karine Mokonzi donc moutaya lobi boye au moins que bana ba mirema pour la baza ba tunalage ba tu baza sebele ba président la biso héritier ibula ba baza belé ba Maureen bola to ya pena to lo so pe comme na kao ba charge pour ando mona ba muna ba genima ba te belé ba yalo de biso za pour défendre Karine les défenseurs de Karine to sala ba mission prévane kutu et ana batu et ana batu basela Karine Mokonzi anniversaire te na kin o koleka ba charge na ba les défenseurs mokile mona ndenge ba charge ba sala barbecue ba les défenseurs ba organiser ka marche to soma gâteau même il y a $250 pour to souffler pour na Karine Mokonzi déjà ba biloko voilà retour Mokonzi aza marié ngandere na koya ko défendre Karine na TV na koya lokola n'importe qui te mon frère toi tu sais je suis marié OK moi responsable cadre États-Unis belle famille non ya tena lo babino bozaba zoba bolongwa ko non ya pena na leki na fanti non Karine boye te de no éclaircir batou donc c'est ça o ba benga les défenseurs na ina défendre Karine de no lo ba boye do biso do lo ko ba lam to za lo ko ba Lambert Mende le Lambert Mende le kana TVT pona finga ba pona Kabila mako yanda zete omoni china gamba za boya zabu donc rôle na biso yangwana voilà retour ya René Abir janvier watanyama ko pegit titan voilà et faire embraler tous les ningi sibino apparemment ça bino ko banga bakolo place bazongi na place na bango to ndenge wana longa no moi lineti parce que non bakolo place bazongi na place nango wana eza c'est trop dit parce que ezaka ke René Abir azalaka na Karine parce que René Abir abebana na Karine René Abir soit zongi susu bien bakomi bien na Karine ezanda kuna yo ama epesi bato belé agitation ba communauté bango te tolingi bango te nga na mekai quand même ko solo lango même na bandeko moko ya ba charge ya ba les défenseurs ya ba mama autorité la Chine en tout cas René Abir nga na osenga kozonga no ya yo et pas Karine et ça la beste toza pena na émission to solo la yo yebi ozanga to ba parler to solo la de kozonga no et pas Karine ça la beste et ça la pena eloko moko boye et outi pena nengo loba na émission na ngake et tout singa de outi na mutema donc nge salinga plaisir tokoki ko boya batu pembe na Karine te
René Abir na loba ngo yango moninga ba traiter ngake Nicolas Zaroga alors ngana Zaroga te na loba bwe ngana lobela Karine pona na scène nga ya na mutu moko te za la Chine ezala bana membre ezaba mo autorité ngana benga na téléphone biso tinela nga $20 to $100 to $200 to $500 pona Karine nga senga te na sala TV ya nzala te na za na chaîne na nga na sala ba émission na nga moi fin du mois na bimisi 100 francs na nga na longoli ndam na tigeli madame na nga na niveau poto moi ndam na futi ba travers moi ndam nga mon allié de na sala TV te ki mandia mais na ki ko senga na za mutu mais nga ezate ke ote eza ba moto la pena nyango poko senga maman autorité ti bazana ba Chine ba yana mutu moto nga la benga na senge mbongo osoki tembe émission na ebike etalama babenga numéro no eza babenga nga senga kati mais ana bato bayaka ba senga donc nga ça montre pena ke na linga Karine na mutema moko donc lelo tangu René Abir zompe mena Karine René Abir yo yebi ko teza utu ya osamba te yo yebi donc lelo ngesalinga plaisir kozonga na yo kozonga banani batu tutu ebele wana esalinga plaisir de tozonga ya mutema moko tobosa o tu elekaki tobosa ya ona bisepe bandeko o tu ele o abika finga onani bo eza musique toyebi ke ba misa ou ba longa ba finga ba wera mais azongi tellement mutu ana tala na René Abir azala déjà na Karine bien donc même na mo Karine abo itesko ya nini ngo Nicolas moko na yoka mutema passe na lobi boya yo zali défenseur ozali parmi batoma donc c'est-à-dire que tant sou ba biso tant perda mais yo za moto zala na Karine siko talisa ozali parce que position ya bandeko mususu loro la Jaël Licho les Ketchu Wadol position na bango envers Karine Mokonzi yo zala déjà na Karine ozanaye usolola na ye position na bango face à Karine Mokonzi ezali nini. Merci beaucoup René Abir ba question mareza makasi meto répondre pe gito donc position Jaël Licho afilora Sitsa Wadol Lekechu envers Karine ezala réconciliation au Salem tant déjà na on a déjà yo l'autre part malgré na on a réconciliation mususu e Salem c'est-à-dire que faut zala na ba cause ya ba effet moko boy le rôle la Jaël Licho ba fait nini ezali o e Salema pour le loto tomber la réconciliation. Mais bino mo boyebi tant déjà Jaël mutu la mutami yebi mabena sala. Jaël Licho déjà tant azaki na Afrique du Sud déjà utu ya rolobate yena Karine bande soko lekate ti le longa Nicolas Mokonzi na luka na yeba. Mo kaka ote Karine bo parce que moi je parle avec Jaël Licho à tout moment je parle Jaël Licho neni comment te Nicolas je parle avec Karine Mokonzi je parle avec Sitsa Wadol je parle avec Afilora je parle avec Leketchu moi je parle avec même toi to bande ko solo là. On se reprend. Mbama be miso sezaki mbe moko bomona ke Karine beba na René Abir. Sko René Abir to kabola ne pe masantolia na e ah. Donc o tika lo mona ngate na lo ba mabe René Abir. So Karine kabola abebe ne tina mutu mo. So dal mutu ngo peut-être que to solo la te to yeba ni peut-être to liate. O mona bena ke na yana zongisie. Mais mona sko talaka Jaël yanga déjà Karine yanga nan do moi pena to ando yana TVT to nga toujours kimekota mais oyoka mote o Jaël ndalo bagi bo pona karote Karine ndalo bagi bo no sona tuna minicho ngano yebisa no ba lo bagi inani ndalo bi Karine bo mai mudo nani asala kibo na minicho to sopa pena mai na mabele ekota na mabele ekauki ale total skoyo via sikandenge bani mabele pene kauki mabele zongi normal to bandasko tonga banda kwa sika ba mboka ezaki na guerre mboka banda utwela laki so kimia yokota to bandasko tonga Abir yo tonga des chambres ngala tonga immeuble ye kuna tonga studio ye kuna sala bo yo sala nzela de mboka pene zonga mboka sika na makambo sika donc to tsika su ko zonga o to kende gauche to zonga droite nga esala nga plaisir komona talaka ndeto fani na yo bo et ben non manquenga do ataba 2 ans ah René Abir to fana bo do yo monti to fani bo et ça nga pena plaisir na mona ke non bo inde sala do ça nga sou plaisir comme na Jaël na Karine ba Sitsa ba fi ba Lekechu et ça la plaisir de o to l'écran qui to bo sam de na minute nga on senga ka un petit conseil pour na yo ka ke le roi ozongi et ça la besté conseil ka rapport na ngai te mais c'est-à-dire o ta la bande ko na yo ba frère no ba o talo na émission voilà lobele la bango awa bozongi na ebité eza conditionné to ndengeni non René Abir yo ebindako ozo pa yo ebindako yo talisa bande no peut-être yana ba primo be faut ba futa non na Trace RDC News bande on a biso tout ba janvier René Abir Nyamako abozongi
ah oui ça l'a été que au somba vinette somba boye au bimisa permis au carte rose de ça n'angote non donc ça là que tu as mis bino maboko ofungwama ba les défenseurs ba charge la Chine peut yambi mais tout ça là on a nenga besté tout ça là on a nenga pouvoir mokilité parce que tu refais un petit wapi Renabi tout ça peut non battu mon frère ti wapi Renabi osa responsable nga bande on a biswana ba responsable to finga la de bozo ngapena na mutema moko mais conseil na ko lo sengaka on a opesa bino na TV bo bande on nga ya conseil mabeteke to sala on nenga besté pe ko zonga ya koto eza to banda ko finga susu nde batu kuna no eza ke so boka ta mutalobi kuna boya ta bolo bana nenga me ya ko finga ndenge ba clash ta ko salema en tout cas no batu pe ba qui choqué mais j'espère que wana sto bo sanito rappela ngo sauter donc na minito Karine Mokondi Jaël Icho René Abir si batutu to za pepele donc ngani ko la Mokondi mutema langa so eza ba la kisame bomoni que non problème bino. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini, nous sommes déjà à la fin. Tous allez juste dans moi 2 3 4 questions au Sola Nicolas. Okay. Nicolas, bah salutation rapidement na batuto ba lingarayo et puis na bande compétence sous bana besoin ko yambo pen émission, moi contact et ça la moi ja. Bon, Mikolo Pena, merci beaucoup na nunayo René Abi parce que Kalamaka c'est ça un plaisir. Donc c'est la famille mais ben mission na ole ka vraiment té. Batu ba benganga après parce que na hotel ko fait la mère Alec après 3 semaines na minute na ole la grand-père na ngai grand-père ko na mort na zolela de toi la matin après matin nde pena to solo la sco bien. Numéro na ngeza na plus 243 89 97 32 612 madame Osombi na peso bambote belle-mère na mère Kula Monique na peso bambote maman net basunda Naomi Mayolo na peso pe bambote maman Béatrice Bazout René Abiriye donc balobi vraiment on est ensemble merci beaucoup pe na yo René Abir voilà. Voilà, merci beaucoup à toi Benny Balikambi qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup na éloge mouya l'original et le véritable. Merci beaucoup na confiance pe na fidélité na bino bozago pesa na René Abiri ba tutu bolingaranga René Abiri rape René Abiri na lingarabino makasi tokutani mbala ya sima. Merci bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.